mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, bisika nyonso zali. Donné au gouvernement de l'autre du matin. On ne sait pas où allons-nous. Je ne sais pas pour faire voir que déjà à Kinshasa, l'information a été donnée. Tout le monde sort trop agité ici. Trop agité pour le confinement. La vie de confinement toujours. Tout le monde est trop agité. Azosoma polo dans ndaku. Azosoma polo dans kubimate. Chacun a son coin en train de vendre. Dans la promotion, dans le marketing, le lobby, lobby sorti exacté. Augmentation à prix, loko mati à la seconde. Loko et mati à la seconde. C'est ça qu'on constate maintenant. Loko vraiment et mati à un niveau incroyable. Un niveau incroyable. Degré biloko et matéli aussitôt aussi dit. Bon, voilà, juste un constat sur le marché d'Ambela. Juste un constat sur le marché d'Ambela. Voilà. Il y a des tables vides, voilà. Il y a des tables vides. Donc voilà. Bon oui, bien sûr, tu as dit que Ezabokono Oyo ezotongisa monde entier. Alors, on a commis batela Eza mabete. Mais le rôle n'est pas la biso passé. Biso sko to abatumoko Oyo to vivara na to du jour. Alors, biso sko to vivara dans le sens que ceux qui obimi ozui Oyo zui yango okolia. Lobby esenga susu obima. Alors so za commerçant oye owelisima biloko oyo soteka bénéfice wana yangwana okolia. Lobby susu oye susu osali oteki. Alors ce que vous comme que le to vanda na ba palin pendant 4 jours. Siko tokolia rani. Lelo tozomona ke na ba pays mususu bazopesa bango babozui, bazopesa bango bambongo, bazopesa bango ba moyen o ba ko vivre nango na ba mikolo o ba pesi bango ba kofana wa ndako. Siko piso biso ba pesi biso combien? To ba pesi biso nini? Ba pesi biso eloko te. Alors biso tozo débrouiller ndenge na biso. Biso tozo bunda ndenge na biso. C'est le moment que na ba makambo o ezo tambola boye. Siko lelo to la moki to ki ba procédure mususu.
Lobby sous tant que comme sous et comme sous 10 jours. Lobby pour nous c'est comme sous 15 jours. Si que juste que malade dans le aussi la camp, ba problème aussi la colonie pour ba problème aussi là. C'est bangonde ba lukande solution na bango étant que ba konzi pour na aussi sa solution pour biso peuple congolais to vanda kimia to ça peine na kimia. Alors via ozaki le lobo lali lobo la muki maka mususu le lobo lali lobo la muki solution mususu. Si que to vando kendaka nango ti wapi. C'est ça le problème. Mokonzamboka yo oza papa na biso afati yo oza papa na biso omuzomona ndenge mboka ezotambola da façon to vivre dans ba conditions moko difficile babiloko lelo na problème na likambo oyo ko elibiso babiloko pe mbala moko e matitalo alors siko ninga nona to kosala boni parce que les autres so bimi cop aussi moi 10 000 francs heureusement to kosombela ngonini po bana bale na palin au moins 20 000 francs heureusement au sombela on faut bana bake bo bale na palin ça qui a l'osso lelo to bando somba on a 30 000 32 000 lelo comme na combien et comme na 37 000 40 000 hein siko ezibisa biso siko na kofana to kovanda ofana palin provision ko to ke na banda ko to fana 4 jours to kosombela ngonde ni to kofana banda ko ngonde ni na bana poto lia to vivre na bana to sala ndeni donc yonde étant que mokonzi papa na biso étant que mokonzi yonde luka solution ya peuple na yo luka solution ya bana na yo oyo zo kamba parce que yonde mutoza président de la nation yonde za mokonzi luka nde solution na problème oyo zo lekala biso po biso peto za na kimia po lo peto sepela na yo c'est ça passi ça vraiment passi parce que conjoncture mboka za no bien te na banzala o tuzango na mboka brisque malamo 4 jours ngana chauffeur mais et comme DD na ban et comme boye ntoyebi te to kosuka wapi ba versement likolo carburant ba kitisi dollar kitite siko brisque kaka oyo mbala moko boye balobi to fa na ndako 4 jours provision ezati to ko vivre ndenge nini bandako bato to ko vivre ndenge nini chef de l'état tela sur le Camboyo ba décision zo ma brisque boto zo baté zo uta wapi malade yango balobi malade oui to respecter chef de l'état pour ça numéro 1 garant dans la nation azali numéro 1 ya Congo mais azula biso solution to mona même na France kuna batelemilaki makambo ngo babi to afana bandako basu bango solution bakolia bakabuli bango makambo nyonso biso to liaka na taux du jour lelo soko bimi olesi bana yo lobi soko bimi olesi bana yo to zana ba compte bancaire te to zana loko mongo te na bandako to bombaka to liaka chaque jour to bombaka te misala ezati soko o muke to zo mbala moko brisque balobi ki to fana bandako 4 jours to vivre ndenge nini en tout cas place wana ba solution mais biloko ko matandenge nini biloko eko matandenge aussi le temps biloko ndeko me fa ba kabula so ba loso ngo fele ba mafuta ngo ya ofele poto vivre bien na bandako mais siko biso to vivre kana mai est-ce que mai 4 jours muta kufa te ata ba bi malade yango malade kutu so ba bi malade ngo so boma to mona bi batongo ba kufa na ngote siko ba boma biso nzala su 4 jours to vana bandako mais to kufa su bien pour nzale boma kana moment msupe mai peke ndaka moment msupe mai ke ndaka nango kura pesa la raté na mulunge na mai ke mais to kufa bien pour tout monde malade yango te bazo ba ke malade so malade ba protéger biso ba pesa biso biloko ko le to vana bandako to vana bandako ba pesa biso biloko ko lia to revendre na biso pour to respecter mokonza le chef de l'état pour yaza numéro 1 to ko yoka ye o yazo loba mais apesa biso biloko ko lia pour to vivre na ba palais mais je suis que ça qui en tout cas ngai ni na buna chauffeur mondi na vandi boye na wuti musala mais eloko malongi ata na wuti mais na zuka 2000 francs parce que mi bala ntango opesa mbonga versement bato na pesi mbonga versement 40 000 ma suite ekititi ngamuna se retrouver na 2000 francs na ndako na ba kolia nini na pe na posa na mela mwa bière ba kangi ba barango to komela ngondenge nini donc mais c'est ça qui est chef de l'état ba autorité ya mboka en tout cas besoin non solution
toza bandeko na bino toza bana na bino bino ne bozo diriger biso en tout cas place wana bozo la biso solution pour oh bino bokoloba yango to kolanda mais ya banzala oh to kokango te wana vraiment to kokate merci bon ya passe pena tozo mona o ezoye la biso parce que bango bazolo baka coronavirus et puis baye baka coronavirus e boma malaria pe e bomaka nzala nanu e bomaka soki bango nanu balala nzala te ba meko contrôler balala nzala ta 2 jours baye bande ko tanga madusu oya o eza likolo ko tanga ngo nzala e bomaka ya ba ko sayo te soto lalika lelo lobby nzala ya okukufa de malamu ka onga na moni président azana souci peuple mais mesure pena bazo en tout cas eza pena yango te nde ya mbona zaki nango yango wana papa neti ngana minute oyo na yebisa yo na ndako ata 100 francs azana ngo te do lelo na bimine loko te lobby na kolia eloko te lobby ona lia eloko ata bana soki basala tokosala nini tokosala effort to yiba soko yiba wana ezomema biso na liwa do nyonso do eza pena propre pena te kofanisa bato na bandaku tokolia nini tokolia te en tout cas ya mutu ya pena papa to fota bino bolandela pena makambo dossier bien po maladi coronavirus eza mabe menzala pe ebomaka nzala ebomaka bolanda pena dossier wana pe malamu parce que to kokate tinde bolobi bongo ke to kende boy na ba policier ba ko komisa ngo su grave ba ko kanga bino e komi shida na bango surtout to mona kasongo apesa ki makambo mususu mais makambo policier ba komo sala do moyete en tout cas eza pena passe yango na yeba te général kasongo soko zwi netina e pa na biso makala munga fula selembao tozo yeba te ba policier batanga baza wana to bazate parce que to mona ba policier batanga bazate ezala ba colonel ba général do ba policier pena to comprendre bango te on dirait ba leki na école te do ata ku te école pamba koko tango et puis shida na bango do na minute pena e koma shida ya ba policier en tout cas pesa biso pasi policier aza pona ko sécuriser peuple mais lelo moyete ba pepe biso to yebi ba pepe abana kanga mutu wate mais lelo ba pepe ba koma par ci par là do to yeba te o pena to komi fait du monde do mona nzambe aninga boma mukili na ye do ya mutu ye pena to papa na kanda tanke na congolais na kanda makambino bo sala wana en tout cas ma passe mais yebaka ke nzala pe ebomaka choléra virus ezoboma merci po bato ba oliande ni po ye mtu apesa pa mo kondiye mtu abidi bato bateka te so siko bato bateki te bato oliande neti biso to vivre akala malewa bana so pe batanga na ba malewa basala ka nyonso siko so ya bebiaka ngo to sala 4 jours na kati ndao siko bana ba oliande ni po biso congolais ba congolais nde to sa to vivre na taux du jour siko so ki to oteka te eza malamu te ya atela biso na côté ya ba mama malewa bone boye siko bana ba tanga nde bana ba ko biso to vivre na malewa siko nde to za boye o to teka te to sala 4 jours siko apesi biso eloko te siko bana ba oliande nini na biso wa congolais to vivre kaka na taux du jour atela biso na likambo bon décision oyo gouvernement congolais zui eza mabete eza malamu mais falende batala kala na biso ba congolais to vivre la condition moko boye difficilement vivre na pasi tout d'abord soko bimite okolia na noté manque ya provision na banda ko ezala te même provision au pire na ndako na biso ya ba congolais biso nito souffrir bezala non vraiment pas gouverneur ta lo babongo fallait sur la décision peuple congolais qui s'est ba biloko za plus moi c'est quand même la possibilité de zoa moi mkie wana imeka ko sunga biso na biso siko position na eza biso ti siko to vivre comment bada 4 jours il est belé malade des alliés na mboka bien sûr ils appellent à protéger biso te boyité mais gouvernement la biso c'est une solution parce que yo vivra na moyen moko boye soko bimité au zoati soko bimi ozui soko bimité mbongo kuto oyo te zoaka et la biso pas 4 jours ou 5 jours na ko bomba yango na ndako pesunga biso ils allent même voir pas mais ça c'est beba ne c'est comment passe parce que tu as dû solution 4 jours ouais bien sûr pour les malades ouais oui maman coûte ba déclarer kola fufu ne remis 2000 francs maman on aura combien alors combien pour traiter bana ko za 7 bana ndako ba vivre comment dans une solution en tout cas ils ont malamu ay dike ba policier wa tele benzela oyo pour la nini trakasere leki makasi pe kongola souffrir bazo kanga bikanga kanga subi biso makala nzela kuti zala na niveau pas donc so o mataka ndako mais c'est peut-être fou donc général Kasongo ay dike ba policier bazonga même
resissage bakende ko bandela ki koyekola ki policier ndenge elongo bani po ba policier ba sa musala no elongo bani te da po langa susi ngeza na taki congolais en tout cas basunga biso pona bon décision ba konzi bazui que 4 jours to bimate pona maladie ana pende panzana te eza nongo mabete mais sikoyo batali vi o biso to vivaka na kin biso na kin to bimaka chaque jour bimi ozui ozongi na palin polia siko 4 jours wana ovandi na ndaku to ko bandango lobi samedi jusqu'à mardi mercredi to bima siko muto bokangi na ndaku na eloko te avandi 4 jours na ndaku eloko te siko le mercredi tango bima po mbongo wapi ya kosomba so biloko wa kozongela na kati ya kasho to bapesi biso kasho foxé yango wana bakonza mboka na biso baluka nde ba solution moko claire tozaka na maite tozaka na courant te soko muto ba bima te mai ya la te courant ya la te akoza na mwa loso na ye akoza soko moto kolambela ngo wapi po azobima akobima te akoza rester à la maison eza gentité baluka no ba précaution moko ya bien pour na maladie yango OK bakoluka pa basala pour na peuple ka bango bazoloba kayimba moko ke bakanga biso tovanda na biso kwa na ndaku tovanda na ndaku siko tonto kubima le mercredi siko mbongo kozwa su biloko kosomba provision pour kotanda kozwa wapi pour bato basala kate okutu soki ezalaka ta bato mwa ndambu soki 10% peuple congolais asalaka bakofuta yata double triple salaire siko na basalaire bato bazwaka kaka fonctionnaire bazwa 150 000 francs tango olongola mbongo batandako olongola mai na courant aotika na kombe pour asala provision ya kolia pendant 3 mois wana nyonso et 3 semaines babi na biso bon na biloko e matina décision bango bazui ba kondi vraiment ba pousser pena raisonnement na mulaité donc to yoki gouverneur azozwa ka ba décision ke oh to sala boyi ba bis boyi ba oh to kangi ba frontière to kangi boyi to boyité si kono pe to yoki te gouverneur aleki ki aloba ke to ko kanga ba opérateur nyonso économique bazo sala ba aussi les prix non ba lobeloko wana te biloko zomata ba tikali ko lobeloko wana te ke pona biloko ndenge zomata oh gouvernement biloko boyi fazo acheter charge moko yende asala ta bisika sombi ata ba loso ba oteka ba 40 000 gouvernement teke ngota na ba 25 000 pour petit peuple ça na moi pouvoir ya kosomba ngo sikoyo biloko ngo biloso izaka na ba 32 000 et ko ba 45 000 siko muta kosomba ngo ndenge nini ça qui a foufou komi 120 000 dans la minute so qui ça qui a foufou ya ata ba to ba na 1000 ça qui a mais et ça catastrophe donc vraiment oyo eza biso na kin batu ba kufa kutu na maladie ya virus ote mais batu nde ba kufa na nzala te eloko ekemema danger mingi na mboko parce que ceux qui peuple congolais vandika pendant 2 semaines na magambo ba oloba to yebite to yo koya na ba chute koya na ba 1991 na 1993 bon ngana décision wana nazomona ngo eza vraiment na fondement de la sens nini gouvernement congolais azozwa mingi ba mesure o eza na intérêt ya bango et non eza na intérêt ya population tandis que ba pays o bazui ba décision wana gouvernement yemoko azozwa charge ya population mais pas biso to mona le contraire gouvernement azozwa ba mesure mais kozwa population en charge azozwa ti to bazwa ginote to zala na kata ndako to bimate courant ya malunga ezate mai na parle même pas ba condition de vie eza ya malunga te mais ye azoko pousser kaka ke peuple abimati baluka ba mesure mususu ekozala ke ekopesa population azala un avantage pour les plus importants voilà. À propos de l'Orondenge Matiwana, nous surtout ezali na défaillance ya gouvernement. Oye mutu azali à mesure ya kozwa précaution wana ya bloc mati azozwati. Bango bazo coincer kaka mingi ba transport mais côté bloc mati côté wana gouvernement zo sala eloko moko te. Baluka solution pour peuple azo souffrir. Na place oyo ba éviter biso na épidémie. Au contraire to kufanya banzala. Moyen zati. En tout cas réaction en tout cas na sepel na ba continue biso baza mayele makasi. Ya liboso pona nini? Omoni ke na ba quartier belé même ba commune to zanga ka courant na mai. Mutu azangi courant. Akolanda information ndenge nini? Mais tango eloko wana yeko salama mbala moko ayeko sosola ke danger sana mboka osomona eloko na vraiment na sepeli nango bato basa na ba suka mboka kuna o bazanga ka courant mai tolandaka bango courant ezate mai ezate
bayebaka makambo nini ezoleka na mboka te. Mais lokola décision ekoya en tout cas na sepeli na bakonzi na biso baza mayele. Nzamba abatela bango. On a vu en acte du jour. Le moto a été là, et l'eau a descendu. A ôté quand on est comme un bon d'âme, on a laissé un dame. Tu vois, pendant 4 jours. Mais tout du jour, on a raison. Les gens sont vraiment malades dans Ndako. Est-ce qu'on a colia? Ou bien moi, je suis belle na kati Ndako. Yo za na makasi ya kolia fufu. Ozane sengo ya aussi sa fufu ndenge tomona na théâtre batu na otanga kombote me mutu azolia wibulu ye moko. Tant mwana na yaza malade ko lia wibulu wana. Hein? Et ça kitoko ko, et ça kitoko. Basa na souci na biso. A souffrir te bongo ba jeune to sala na église ba 2 jours. Hein? Parce que la différence il y a jeune na ko na 4 jours. Jeune mutu sala ngo abe ko la RNT. Parce que mutu avandi pena. Bongo aseke salaka. Aseke pe salaka. 4 jours. Ça bien. Tokolia kaka. Mais 4 jours on a bâti biso, bâti sur na jour intervalle ndeng na yoki. Après OK sukoluka. Mutu asala raté. Ako luka ka te bongo kala to sofi ndenge ni. Botika ko pesa raison wana. Mutu akoteli mutu na ndako ayibi mutu $4,000, $5,000. Mais là, qu'est-ce qu'on y a sous? Mais mutu ça salaire mutu a gagné 80,000. Mais mutu a yibi $4,000. Mais atiki musala wanate. Azo continue kaka. On est à raison te? Hein? On est à raison te? Bon, pour la réaction wana, eza mabe. Na sens que na 4e jour wana, bat ba vana na ndako. Alors, kolia bat baliara au jour. Il faut abima pour azwa bilora rolia. Na 4e jour on a bino bozu bokangi ba. Ba bima te 4e jour. Na poto to monara na 4e jour bat vivre na système ya provision. Biso sikoyo tozara au jour tozara au jour so muta bimi azwa lora rolia. Na sima 4e jour wana. Est-ce que bat baroza esu na retard te? Moi 2 jours wana ba kisamate l'état ba mituka era na babiloko. Nyoso décision wana eza mabe. Pona ngai na monaki état que na gouvernement ba kondi ba faciliter ne fisque na biloko zo utaka libanda eyaka biloko ye belé avant ya reçoit décision wana ozomona biloko ye belé alors baza na facilité ya reçoit moyen ya somba biloko loso qui t'a ne fisque même 25,000 francs na sac moko et eza loko za gravité gouvernement na biso ba reçoit loko wana te hein gouvernement il faut va ça la bongo pour biso peut se retrouver mais biloko mati parce que na biloko na ba dépôt ezate na dépôt biloko ezate alors sikoyo na 4e jour wana bato baza na biloko bazo somba te biloko ezakaka na ba boutique biloko reçi la nombre ya bato nyoso toza na Kinshasa na biloko ezana kata ba boutique wana reçi la ozomona ne fiske basala eloko moko ya show de fiske bato bazwa biloko rolia pour eza 4 semaines auto zeno ebandeli mais yoko ndenge peuple déjà zolela après na 4 semaines wana et ça la grave na sima nango eloko mso mabe bimate hein to votaki bango parce que to yebaki ke to kosisa moi chômage erosila mais si on a place sila au moteur erobakisa lisusu hein makamso erobakisama par rapport à décision wana neti na ngai na sepe na ngai te pour de un to boite malade déjà neti nga bonga na 4 bana so depuis ton tile na zota kopalo sauter so ebisanga ke lobinga na bimate so bana nga ba oliani bango ba konti ba mbongo na bango ba possibilité ba soma ba provisoire so ngai sikoyo po bango te ngai nde so nga bana ba oliani so ta Zala so na 1000 francs poche. So kopalo ça combien? Na 4 bana ndo moninga boy. So na vivre ndeni. Ebisanga yi. Hein? Ata ku Kabila ko benga Kabila mabe. Aki boyete. Na ko sorte so na 1000 francs. Bana ba oliani.
Oui. So, nati matembele boy. 10 000 francs. Matembele. Ya solo. So bisangai. Torofi frendeli. Ya 4 jours à moukete. Il m'a 4 jours à mouke. 4 jours. Torofi frendeli. Soto bimate. Bango ba bien na bana na bango na famille na bango biso sikoyo. Torofi frendeli tama tembele yango. Ta na 1000 francs na somba nini. Ça qui m'a calé comme 50 000. Hein papa. Oh mama, yeah.